Ouais, bandeko bokoto. Tosolo pona mama mboka. Bokoto ebele. Toza besoin ya kosola mama mboka po mboka wana tokotikela ngo ba médiocre te. Tokotikela ngo ba médiocre ata mukete. Bokoto ebele. Ndeko kota moto oyo zolanda ngai kota o partager. Bokoto en tout cas tosola makambo ezoleka na Beni. Makambo ezoleka na Beni esengeli tosola nango. Tosenga na ba patriote tout bato balinga mboka de façon to mobiliser pour la situation na Beni. Eza bien te bandeko na biso baza debout. Bokoto bandeko bokoto. Je ne sais pas ce qui bandeko bazo kota déjà. Na éviter ce qui on attend là. Est-ce que faut que ça la invitation na éviter na mekana no ko ça la invitation à inviter bateau pour ebele bandeko bokoto ebele bokoto ebele en tout cas bandeko toso makambo mboka po toko tikela quelques poignées bato te bandeko. Merci mingi na bandeko bazokota nazo partager ka quelques bato po bakota mbangu. Merci mingi en tout cas bandeko. Situation eza bien te na Beni. Eza bien te parce que na salle émission oyo po bato ya Beni bauti ko benga ngai. Il faut na salle émission mbangu po to lobela makambo ya Beni po to moni bato ebele diaspora toza un peu distrait na makambo ezoleka na Beni bandeko na ngai. Makambo ezoleka na Beni eza grave. Après pona ye pona koya ko mu démontrer bino lokuta ya ba Taliban. Makambo tu nyoso bazo kosela batu o nyoso bazo kosa ke bango aza na pouvoir bandeko bokota en tout cas oya koti a partager et ko sala bien situation za bien te na Beni. Bana na biso en tout cas baza na ba condition moko ya mabe. Na uti ko sola na bango yango bomoni sali ke ba uti ko benga ngai ke ba lobi en tout cas il faut to loba. En tout cas mibali baza na Beni, basi bana Beni, bana penza makasi bana Beni. To comprendre te Kinshasa, comment Kinshasa ba to hotel maté. Bandeko en tout cas nazo banda sujet yango siko na meka ko partager yango mamuke. Po to solo la ndeko yo muto koti partager en tout cas to solo la parce que situation eza na Beni kuna ezo senga ke Congolais tout a contribué. Yo muto ko partager ndeko na ngai. Partagez ndeko na ngai s'il vous plaît bo partager poto solo la bato ya Beni na ko pesa bino ba message on auto solo na bango à part ko pesa bino ba message kala mingi te na ko lakisa bino ba message parce que je pense que ça plus na pokwa na Bokoto TV nde bokomona message o batindeli biso bato ya diaspora par rapport na makambo ezoleka kuna bandeko na ngai. Situation eza bien te na est ya mboka wana peuple wana za exposé abandonné. Na bandi na sujet yango te na bandi na noté parce que nazo meka ko inviter bandeko ebele po bakota po en tout cas situation eza bien te situation eza mobulu bandeko na ngai. Bon je pense que il faut na s'arrêter parce que soki na lingi na inviter bato nyonso ekoza mwa mobulu pona air ezokende mamba. OK bandeko na kota en direct. Merci mingi na bandeko tu bakoti merci mingi na Monica Olivier Matenda en tout cas merci mingi ndeko na ngai na musalo ozosala tuna omona penza musalo ozosala en tout cas eza makasi penza ko partager ka tout le temps eza en tout cas facilité en tout cas pour ba musu baza na facilité ko partager bozo ba mais ndeko na ngai Olivier Matenda en tout cas merci mingi en tout cas je pense que tous on a même esprit même combat bandeko tu bokoti bo partager en tout cas bandeko na ngai to solo la pona uti soki bomoni bien na uti kolala po biso to koma biso ba ibu butu sali na moi moi melo misimeno na osala te na za ngana pale
mais semaine prochaine déjà to bandi musana biso ba evoloko lai donc butu quoi na uti ko la mukapo bandi ko na biso ya Beni ba uti ko benga ngai situation eza bien te na Beni mais eza bien pour peuple na biso à comprendre le message. Claude Capen de merci ne okoti Ramazani merci ndenge zo partager bandi ko na ngai ba collabo pe bokota pour eza archi de Noé bandi ko boze anano 1 minute mutu ango pe na yambi na telefone alongwe bandeko nauti ko sona bandeko la biso na Beni sikoyo bana mike ba élève pas même ba étudiant ba élève balali lelo libanda ça veut dire quand on dit libanda sans couverture sans drap sans quoi balali libanda pona ko revendiquer insécurité o eza koleka kuna pona ko revendiquer surtout na première plan ezali que Félix il faut akende kuna baza besoin na Félix bazo zelo na Beni omoni lokuta place ekomaka Félix okokosa batutu me bana mike bakosukisa lokuta Michel Samba merci mingi okoti Toussaint Touzevo merci en tout cas Mbati merci en tout cas Félix omoni nde bana mike basukisi yo okosi mikolo okosi ba bolole lokola ba bemba ba katumbi ba fayulu okosi bangome bana mike ya Beni basukisi yo Félix bana mike basukisi yo Félix lokuta no esikisi la Beni balobi kende kuna bazozela yo oprometaki bango ke okozala na bango liba okozala na bango na est okotia kije na na est kije na yo oyo lobaki kan kokolo et ko se déplacer so kan tchatche ko kende kuna Félix bana mike basukisi yo lokuta soki oza moto penza o respecta parole na yo Félix lelo mairie ya Beni ezali na maboko ya ba élève na tongo ndenge tozo bisa boye ba mama ya Beni babimi ebele balati bango tu basaki ça veut dire Félix tolingi tomona sikoyo ba promesse no bilobela diarrhée verbale ozaka nango wana ba promesse autonomie ya distribution automatique na koya kokufa na bino pona na kufa pona pe na est ya mboka Félix biso tolingi okufa po tozo tozwa pe Idriss Déby akufiti Félix tozomona utilité na yo te na kati ya Congo tozomona utilité na yo te soki okufi ekosala biso bien tozwa pe yo moto lobaki ke pona pe ya est ya mboka na kokufa na koya kotia kije na ngai awa état major awa Félix bana ya est surtout précisément na Beni pour le moment à partir d'hier toute la journée baza libanda baza ko revendiquer Félix kende o prometaki bango ke okendo fanda na est au moins ndenge bala mike basi sur lokuta Félix Kinshasa kuna je pense ça quelques heures zoa vol kende na est bana baza libanda bazo zelayo ba mama pe ba bimi ebele bande kona biso ya Goma banduku yango ya Goma na mwe mukamate message na mwe mutoke inje banduku yango ya Butembo banduku yango ya Uvira ya Beni ya nini ya Ituri ya Kisangani ya Kindu ya Kivu musimame na mwe mutoke mukamate ba mairie muikale inje ti Félix akuye kule aweke kije yake kule hawezi kudirige inchi na bongo kulongofya batu kila wakati iko na kula franga na kwa kichwa kabambi anavimba na banduku yake baluba banze kuoneaka batu Félix kende na est Jojo Yoni apesi yombo te di habari li Félix kende na est bana mike basukisi yo maele pas même ba étudiants les élèves balali libanda lobby ti lelo baza libanda batuki bapondu na bango libanda bande ko oya koti a partager soki oza vraiment lingaka mboka partager pour message yo kende komi na batu ebele bandeko musala o tozo sala lelo komi kofuta bomoni na Beni bato babimi sans leader politique na Butembo bato bazo bima sans leader politique na Ituri sans leader politique na Bunya sans leader politique bandeko bolongwa na sima ba leader ya pamba wana to bandeko senga ba pesa ba mot d'ordre ba pesa te mais lelo peuple ye moko a telemi bandeko na biso tozo bisa bino situation na Beni pour le moment eza moko Félix kende na Beni lelo ba mama ebele
Je passe na pourquoi bokomona ngona bokoto to kolakisa bino ke ba mama babimi ebele bango balati ba sac bato ya Kinshasa tozo senga bino bo soutenir bande ko na biso bienvenue Mbambale chef d'état-major merci en tout cas bo to soutenir bato ya Est bande ko na biso ya Kinshasa to senge bino eloko moko te bo bimaka libanda bo fanda libanda lokola bana na biso lelo balali libanda. Comment ça se fait que bato ya Est bazana esprit koleka bato ya Kinshasa tozo comprendre te. Et peut-être qu'il n'y a pas de donc il y a qui n'a pas de toufi. Qui y a qui n'a pas de buzoba. Hein? Tala batia est devant ma batuerie baza libanda. Bande ko je pense que bazo sala ba émission pour na to sala appel de fonds o eko kende directement na batia est et ko transiter ni maboko na ngate ni awa ya mbote. Ndenge za boy bato osala ba message to tindi bato ba collecter ba message ba tindi la bino diaspora parce que diaspora bolingo contribuer te biso boti na biso mbongo te mbongo wana to ko sala appel boko mona ba image zoya e ko kende direct to pesi yo kombo na nini bo tindi la ba roi soki biso moko to telemité bolandi ba bolole ya ba fayulu ya ba katumbi na ba bemba to ko sila bande ko na biso to ko sila Tokosila parce que le Rwandais les Tutsi bazako se préparer bo ti komona image moko ezotambola ya mama mobimba aja ba mama na jeune na bité soki aja ba mama na biso aza armé na mitraillette na ndase ya mbeto rwandaise ça veut dire ba rwandais bazako se armé na ba mama baza bien armé oya biso ba mama Yesu azali awa Yesu azawa te Te, Yesu ayena no pété. C'est le Saint-Esprit mutaza awa. Oya pesa bato courage. Courage oboza nango ki fene oboza nango eza diabolique. Eza diabolique. Ba pare so bokomi nango bino bande ko na biso. Makila ya peuple na bino ekomi donc liwa ya peuple zaïrois, les Congo peuple congolais bande ko oya koti à partager s'il vous plaît. Bon partager s'il vous plaît. Tous en makambo tozo bisa bino na considération. Bato balali libanda kuna baza bana mike 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans moi ne fallait alala na chambre na inanda mais aller kulala libanda mais tala bino bande kula biso ba diaspora même ko partager apa bezo komela au kilo hein c'est ko mwana na yo lelo il fallait qu'il ala na ndako mais alali libanda pona paix azo senge loko mususu te paix Félix Tshilombo peuple wana sengi kende na est au prometa ki bango la promesse est une dette. Oko dirige mboka na mensonge te. Kende o fanda na Beni na Butembo fanda wana tonga ndako na wana. Peuple na biso ba mai mai banduku yangu yote ba mai mai. Félix akapima okanyaka kule mumpike lisasi. Mumpike lisasi. Parce que il faut monde yue kama batu biko na kufa. Il faut monde yue kama batu biko na souffrir. Nazolo baboy bandeko la biso ba mai mai. Pression il faut ezala Félix il faut aya kuna soki aye beta ye lisasi bon beta ye masasi parce que il faut histoire comme maman il faut histoire comme maman bande kona biso ya est ba mai mai le jour où parce que bande il faut batia pression akita bolole wana aya na est alobaki utonganda jour azoya boye bande ko ba mai mai général ya Kotumba bo bimisa ba mai mai aza akwea na mbiskat ba beta ye masasi parce que liwa ya Félix je pense qu'il faut résoudre ba problème belé. Comment ça se fait que Félix OK ko bengisa ba Kenya baya na ko Kenya bunda wapi armée Kenya e bunda wapi bango moko bazana ba shebab kuna bazo kokate na ba rapport ezotambola awa ke ce sont ba sala ba trafiquants ba armée ba trafiquants mais bo bengi si bango na Congo armée composée par les Tutsi baya ko exterminer peuple na biso lelo lisusu hein diaspora partagez yo mutokota ndeko langai partagez s'il vous plaît en tout cas Reson Amjati en tout cas accent sana accent merci ndeko langai bonjour bande ko bo partager atako partager apamba et comme la bino kiloté ngai mutrazo loba yo partager kaka ozo banga nini hein peuple moko même ko partager apamba ozo banga oza peuple ndingi nini mais toza ba champion ko finga ba kinois mais yo moko ozo ko atako partager te
Pour message kende, pour Congolais toi ça éveillé. Ozo quand même ko partager te, mais biso ba totolo baka to banga te, bino ba ko partager bo banga kanini. Hein? Bo banga kanini peuple ndenge ni ozo banga même na téléphone na yo moko pour appuyer ka ke partager, ozo mona ngo kilo. Hein? On a moni bienvenue Bambale en tout cas au partager yo pesa na la confiance. Na merci en tout cas ndeko langai. Na ko partager so comme la bino kilo ba message ba bienvenue Bambale ba pesa ka ba vie di bolombo ba boke chwa yambo ba Christian pour ba pesa ka ba message pour la mobilisation pour partager ozo banga. Mais tout ça zo banga bino te bande ko na biso. Ba tout si bazo banga bino te ba tout si bazo négliger à ta détail mon côté. Tala mama ya mukolo na kabaka ta mitraillette. Kabaka ta arme na kati ya ndako na ye. Yani mama na sala arme non po ba tiena mutu na yeke nzambe apesa bango mabele wana. Il faut pas botola mabele. Hein? Bandeko, tous a quand même conscience. Ça fait plusieurs années tous koloba, tous évoluer quand même. Hein? Même à niveau de mobilisation. Talabana na biso nani yango kondima mwana na ye ya 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans ala la libanda pona koluka pe. Makambo na zobisa bino eza réel, eza makambo te tozo fabriquer. Kota na ba réseaux sociaux omona bana na biso lelo ba lamuki balali libanda. Félix bana bazako benga yo kende na est ya mboka wana. Tika makambo ya kofanda na Kinshasa o prometaki batoke pona paix ya Congo ya est okokufa kuna okofanda na bango okolamba. Félix kende kuna. Bama ima ipe bozela ye. Cette fois-ci il faut qu'on change cible. Bande ko labisa mama ima il faut qu'on change cible. L'ennemi le numéro 1 c'est Félix. Botika na makambo soki banini comment on appelle ça bangomino ana bana soki boyoka Félix ati botiki na bango kuna bon tende ko betande Félix Masasi parce que ye mutaza ko soutenir bangomino ana ye mutaza ko soutenir bangomino ana lelo ake ko bengisa biso armée kenyane ebunda wapi na guerre nini boyoka ke armée ya Kenya ebunda. Bande ko bozo partager te s'il vous plaît. Bo partager ko, hein? Bo partager s'il vous plaît makambo situation za bien te. Bande ko na biso ba souffrir lelo ba mama e belé ba mama na biso ife ba kendo ko luka. Moya ko lie sabana misale za kana STT mais lelo ba mama bazali banda. Ba mama balati ba sac. Mais tala ba mama ya Kinshasa ti lelo bazo ke dega alléluia alléluia. Yesu asia yo ki kanda contre bino ba peuple wana. Nzambe azali alingi bino te ba ta Kinshasa. Mboka mon côté est développé à la prière. Mboka mon côté est développé à parler la langue. Jamais. Jamais, nulle part, mboka moko est développé à la prière, na parler la langue, na matéa. Jamais. Eza musala. Et mboka wana musala ezate pourquoi? Parce que gouvernement o eza wana eye pona ko exterminer peuple congolais, pona ko ya ko étouffer, pona ko anéantir peuple wana. Mais bino boza ko bete la batwana, bande ko boza partager s'il vous plaît. Boza ko bete la chilombo mutoyo andimi kala mingi te aute kotinda conseil na ye nini spécial sur la matière de sécurité onani François Beya boyo kakibino moko François Beya zo senga ba Rwandais ba ya ba travailler ensemble ba ya ko travailler ensemble po ba yo kisa mokili soni et dès que toza boye ezana troupe ba armée rwandaise ekotaki lelo Félix ake ko zwa lisusu ba Kenya 2 mois passés. Et ça, la troupe moko ya ba Monisco ba benga troupe spéciale soki nini boy et kota ki pona na éviter est-ce que biso na mboka na biso to na ba militaire te toza na ba militaire te bozui armée boy infiltré ngona ba militaire rwandais et belé armée comme faible ba généraux bazala ba commandement ba Monisco accusé biso Félix otu ko sa conférence de presse na président ya Kenya. Pourquoi aborder ce sujet? Il y a accusation à Monisco, à ça pour accuser que vous êtes des complices à génocide aux Zolekana Est. Pourquoi vous répondre dans votre Tilelo, ni porte-parole, besoin de troupes pour monsieur Bakisama, ou bien, ils ont des problèmes que occupation, trahison, traître, bozana katia gouvernement, au bozo pour ma peuple. Moi, quand ils ont besoin de Bakisama, troupes armées, non? Yo mon côté, yo mon côté, donc comédien, Félix, comédien, désaccord sur accord, ozo comme désaccord à accord, ozo comme désaccord à Félix,
Yo quand si batoni sozo signer na ba accord eza pour intérêt à peuple zaïrois. Ba accord tozo signer signal. Eza pour intérêt à peuple zaïrois. Lelo ke ko signer na ba Kenya. Siko Kenya on attend wa yewana. Ayena mwasi na saki. Ayena mwasi te. Ba tout si armée tout si hier. Ba ko se servir ba sini. Kaka ya Congo. Ba eko bon terti sou ba tout si ebele batika bango na Congo. Ba militaire zo yisa ba yena basi na bango. Ba uti kotanga ba militaire armée kenyan ke ba zali wana ba journaliste na bango moko baza koloba bien ke ba armée kenyan ezali ba spécialiste ya koteka secret. Ba taliban, vous allez payer boko futa yango po peuple wana akufi e bino boko futa yango ba taliban boko futa yango bote koloba ebele awa kanambe akimi kanambe ye wana zui avion akoya lisute ake kiba kanambe wana lelo neto isa bino kanambe a atterrir na Kinshasa lokuta lisusu parti ya lokuta parti ya mensonge ba traître. Si vous pouvez expliquer biso nini retour à Kanambe à Kinshasa lelo asi akiti boyeb sali batoke Félix Kabila akimi atiki kingakati bokenda même na kingakati te bola kisabiso kingakati yango eza ndenge nini po kanima Kanambe tango akimaki il fallait bokendo filmer biso kingakati il fallait bokendo filmer biso pourquoi bokenda filmer kingakati te lelo siko Kanambe wana zongi azamandeko bo partager s'il vous plaît. Bon partager bande konanga s'il te plaît. Kanambe ne tozo solana bino boye azana Kinshasa utiko kita. Siko ba taliban boko ebisa siko boko explication boko expliquer biso po boise ke Kanambe akimi po baligi bakangaye akimi ake kiba. Kanambe de retour na Kinshasa po to ebisa bino ke Kanambe akendaki azongi katanga te. Wana eza ba image ya kala siko neza boye Kanambe akiti azokende kingakati. Kingakati oboloba ke Kanambe akimi. Merci mingi Nasha en tout cas. Bandeko, une minute bokata, nazo yamba muto abeni, pona yoka makamba zo yibisa ngai, nazo yibisa milo makamba zo yibisa ngai. Une minute, pona yoka muto abeni. Bandeko boli misanga ezande kona biso azana beni, azotinda nga ba image. Je pense que ba image wana plus ekoko ezana bokoto na pokwa. Neza boy masasi ebetami makasi kuna po ba disperser peuple wana peuple azo revendiquer droit na ye peuple azo senga Félix okende kuna ba uti ko beta masasi makasi yango moni na kati ya po ba pesa nga information ba beti pena ba masasi po ba panza bango mais peuple a résister peuple a boy ko kende ba peuple atikali wana donc situation za kake bande ko ngai situation za mutu moko te oya kondima mwana na ye ala la libanda mutu moko te mais Félix azo sakana na batu akende ko signer ba accord na batutsi ya ba Kenya baya na Kinshasa baya ko merci mingi Nasha akaka en tout cas ningo partager merci mingi en tout cas baya na Kinshasa na ebite est-ce que depuis bobanda biso to ebi ba Kenya bazakande makasi na marathon depuis ka bomona Kenya abunda armée kenyane ebunda wapi oyo akende kosenga bango baya ko aider armée congolaise armée zaïroise oyo beta Kadhafi armée na biso beta armée kadi ya Kadhafi ya Libye na banda uzu to beta Kadhafi azotuna ke ba militaire ba uti wapi mais lelo armée na biso ekomi appuyé par Kenya. Bon, une minute bandeko na répondre. Bandeko, armée ya Kenya ebunda wapi? Toya na armée ya Zambie ebunda wapi? Zambie depuis ekota efanda na yango. Ebunda wapi? Na moni ndeko ana tindelinga ba image, mais comme nazana des téléphones te, na moni muntu abeni déjà atindelinga ba image mais ba image obo zwango na bokoto momo yoka réaction. Peuple zaïrois, je pense que bato oya ya biso ya bana na biso ya beni, bakoza besoin ya soutien na bino financier. Mbongo wana eko transiter na maboko na biso te. To sala tout, tokota na organisation, bato ba sur place, botinda bango mbongo.
botinda boketuna esote toza besoin ya mbongo na bino te po bokoboka ke tokosima tokopesa bino numéro ya bato bana Beni botinda bango mbongo parce que bato aza libanda bato na baza besoin ya mapa ba besoin ya biloko ya kolia ba besoin ya sucre baza wana bazoza Félix peuple aza ozela yo kende kuna Félix peuple aza ozela yo lokuta oyo okosaka mikolo peuple siko asukisi ya bana mike ya ba élève na ba mama bazo senga Félix akita kuna balala ki lobi lelo pe bakolala donc baza libanda bande kola biso ya Goma bino pe bo bima bolala libanda Beni bol bima libanda Butembo bolala libanda Ituri partout bo bima libanda bolala libanda bo senga Félix ayebisa ki bino kia ko ofanda kuna bolole ya mutu nyama moko boye ofandi boye ozoli ya mbongo ya l'État ozo ba 2 millions de dollars par mois peuple azo kufa bo sakana batu bino baluba oyo bo sakana boko kima bino baluba bino moko kanisake tango biso to lobaka boy to saka ba émission pour na plaisir et sengo yako se pelisa bino yango tozo marcher sur ba moté parce que tribal nous sommes pas des tribal ba bololé rapport yango ane uchi ko bimake na Kasai kuna na Kananga kuna et comme capitale ya ba viol combien de fois tu as vu que ba Rwandais ba koti na Kasai kuna ba viol e koti tina Kasai likolo ya Félix ake ko signer ba accord na ba tuti Moïse Mwarunga baza capable ya ko menacer peuple na biso ba mama mosusu ba komi armée mais na tango ba mama na baza armée tala ba mama na biso ba Bible ya minene boy na mapeka tala ba mama na biso ba mama ya Rwanda baza na mboka na biso bakomi na mindutu bazobomba ba mama na biso ti lelo azokendeke pa pasteur Changa Loboko mama boko wana bimisa bino basuki ya pembe bino ba mama oyo bozo ba tension pasteur a tiombo tension ba mama ya bandoki bazobisa bino ba mama bo telema botika olanda ba pasteur ba miyibi ce sont des escrocs pasteur moko ya Rwandais toti olakisa bino lobi azolo ba Nzambe apesa bango 3 pays boyoka kite Israël, États-Unis na Congo siko bino ba pasteur ya Congo Nzambe apesa bino pays nini parce que Dieu c'est un Dieu de promesses siko promesse nini bino Nzambe apesa bino ba pasteur ya Congo boye bisa biso promesse nini Nzambe apesa bino boya toyebisi bino bo banda ko préparer déjà mbongo na bino ba pension na bino pour kala mingi te tango biso tozo koma il y aura pas des églises on va fermer les églises de réveil de sommeil comment beaucoup ça la boy peuple azo kufa boza ko dénoncer te ba chaîne ya ba télévision chaîne nationale eza ya bino te ba Kanambe RTNC wana eza binote eza ki ozerte eza binote bino bataliba bwanda koloba mingi awake info nous sommes des démocrates bakangi chaîne nationale siko ya bino chaîne nationale pourquoi bozo la kisa makambo ya STT bozo la kisa makambo ya STT pourquoi boye bisabiso pourquoi bozo la kisa makambo ya STT ba dictateur bino omoni Nzambe bimisi bino baluba libanda parti moko tribal oksoki oke na église omona boy pasteur Muluba diacre Muluba mama pasteur Muluba Saint-Esprit Muluba les anges baluba les mêmes esprits avec les Banyamulé les Rwandais quand na église ba Rwandais na mboka wana okomona commandant pasteur ti na les Rwandais et les Rwandais église zote ya manaki nya Rwanda kende la ba église ya baluba. Donc, bango na bango, kota na gouvernement, Félix Muluba, conseiller Muluba, baluba na baluba, bino kaisi mboka neza ya ba papa na bino. Heureusement, Nzambe azalaka juste, alingaki abimisi biso bino. Alingaki tomo na bino. Tomo ni siko ki bozaba ba ndoki ya mboka wana bino baluba oyo. Oui, na Katanga kuna. Bokomi ko beta ba Katange pour rien, pour na richesse na bango, mais cuivre bimi na Kasai colta e bimi na pardon cuivre na cobalt e bimi bele na Kasai bo kimi Kasai boye ko toni za Kinshasa donc ba pesi bino
Copie ya ba moto. Tandis que ba sous-sol, ba Rwandais ba fandi kuna na Kasai, ba komi ko ba teki ba espace nyonso. Boma kama ina sampu pona nini? Pona espace wana po ba kama ina sampu ba de obundisa binoti. Bandeko, richesse bimi na Kasai. Mitala ba ngomoko ba bolole ba Kasai. Ba ko fandi ba moto. Soki amemi mwa ser moko ya kilo ya poids sero peza na ba donner na nzamba pesa ye azoyo kango elengi mwa ba kwiswana etutaka ye. Ba bolole peuple moko ba bolole muto abomi yo a violé maman na yo abomi mwana na yo obeteli maboko Kagame abomi a violé akiti na Kinshasa bo beteli maboko na stade Kanambe atumbi même bino na ba siège na bino bozui photo na eboke ko tiangol na ebite mulu baza prêt apesi yo mwasi na ye obimi na ya zui mbongo apesi na mwasi na ye zalaki bien muluba likolo ya mbongo akopesa na mwasi na ye likolo ya mbongo tala jibe mpiano likolo ya mbongo amida akendaki azongi akei azongi même na kamere nde bazana na jibe bakuta na kaka chiba we kufa chiba we pa baluba elongwa ekufa kala ba pasteur mo ba lokuta baluba botondi ba pasteur nzambe mutatinda pese bino mission na kwa kosa peuple siko nzambe alobi nini pona makambo ndenge ba oboma bato na est nzambe alobela kabino te pona mora ba congolais mais nzambe alobela kabino ndenge ba boma bana Israël ndenge ba David aboma Goliath wana nzambe alobela kabino mais ndenge peuple azokufa na est message moko ya nzambe ezalaka te bande ko je pense que ba image ekoti na poko na usala tu na ko la kisabino ba image ba uti otinde langa po moyena la kisawe ezate po na telefone moko na poko ba mona na boko to bo mona koma makambo eleki kuna boyo ka ba message ya ba na mike ba tindele bino parce que ba ibisenga déjà que ba sengi na diaspora a aider bango diaspora toza besoin na aide na bino bo tindela bokechu te bo tinda esote ba coordonner ko za direct na beni bo tindela bango po baza bana mike baza libanda oyebi école primaire suka nango za ba 12 ans mingi bazali de 12 ans je pense na moni na ba élève mosu ba koti o ba osa ba 14 ans ba 15 ans bango tu bazali banda yo moko siko kanisa mwana muke akomi kosenga yo président o ya wapo lokuta eleki Chilombo lokuta eleki merci mingi na bande ko tu ba koti en tout cas nazaka un message à bino ke na poko to la bino ba image ya o ba tindeli biso pona ko la seke ba mama ba bimi ebele na est ya mboka wana balaki ba saki mais kende na ba kendo tala ba mama ya Kinshasa kendo tala ba mama ya Kinshasa surtout awa na Paris na Bruxelles to sengi bino eloko te ba mama na biso 10 euros 20 euros 30 euros to kopesa bino numéro ya direct na beni ezana numéro okopesa ngo ngana eti makamba mbongo na linga osantira ngo te parce la linga ba bêtise te muto akotsanga na koma mbongo makamba mbongo mais na to kosenga bakopesa biso numéro ya direct na beni tango pe mbongo ngo kokone tango azokende ko filmer azokende ko pesa azofilmer ba opesa bato bazana organisation ya bato ba libanda ba pesi tout eza filmer papa maman préparez-moi 50 na yo moi 30 na yo moi 10 o bazana ebele na poko je pense que to ko pesa bino ba nini message après na numéro ya mutu oyo akozwa mbongo wana tout akozwa okende ko remettre yango tout ezala filmer mutu moko atinda boketu na esote ba donner tout ezala ya beni bande kolanga ya Bukavu ya Goma ya Kivu ya Bukavu ya Goma ya Uvira ya Ituri na bapiki accent sana na vita mona pikana muba soutenir banduku yetu ya beni muba soutenir mutoke mingi na mwe mwikale inje vile banduku yangu ya Ituri musimame na mwe mutoke inje musimame batu yote mutoke inje kindu atubasikie kindu atusikie kitu kindu musimame mutoke inje batu ya kindu mwende mkasimame musoutenir parce que vile batu ya beni biko nakufa kesho ni mweye kama we mtu akisangana ukakatala kutoka ça va c'est bien mais vile bana batu ya beni mwe batu ya kisangani bali baua sana na bata continuer na kwaboa parce que bali batu biko na mission yabo ya kukamata bulongo yetu merci mingi na banduku yetu mnatufuata asante sana merci